Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis c'est ça kitoko. Les ana image à qualité. Image ezangali kwanza. Et banda boni. Yo fina les amis c'est ça kitoko. Ezana image à qualité, image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli de Matongé. Master Nangai, Master Célestine, yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site monde entier. Mama sika yango yo. Les amis TV, papi mokoto. So le motel à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport. Les amis TV, ça polémique. Papi mokoto travailler. Président Eli, il y a bana matongé. Bana matongé, so va na matongé tu es que so va na matongé. So oya boya. So bono zo moi na matongé solo. Oyebi papi mokoto. Biso tout. Total yango. De besoin. Olobani. Papi mokoto les amis TV. Ngana loba mingi te image qualité kitoko. Nabise makambo zawa na yende makambo. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso. Nous yimbulik. Bon, nous yimbulik. Total ramingi na bala nandaku les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas kuno pesa les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezama moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezama moko. Si tezama moko kaka. Si tezama. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti mes amis TV. Ya Naloba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu ne sais pas les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne sais pas les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Bote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment excuse-moi Mibino Bambo Tebele na balandi na biso ya les amis TV et le rendez-vous est là mingi bo s'abonner vraiment massivement kakandinge zalaka nazo sepela vraiment makasi ndenge bozo benga barima ke ba encouragement et puis ndenge bozo s'abonner chaque jour tant nazo kota nazo mona kezo mataka kezo matatu bozo matsanga mafuta merci vraiment tala keska maraku jaza merci à toi mon boss papi mokoto depuis France le président Matongé le président qui solol vraiment président au futa kabatu les 30 minutes pas à fouti chez Maracuja si tu solol moi aussi j'étais solol si tu ne solol pas je retire ma signature. Franchement, on a pendé zalaka bongo vraiment parce que babi mutaulia na mutoki na les amis TV bisone musala babi ni par ailleurs au kozo ba film ba série télévisée ba gag ba émission ya ba sort nyonso ezali awana les amis TV bo zapete obetika les amis TV nde okuti makamno so kitoko ba émission comme les rendez-vous au Maracuja les biloko ba news ba biloko ya bien ozo sepelisa ozo édifier en tout cas bozo se retrouver vraiment na les amis TV voilà sans plus tarder nazanga mon côté kakandenge zalaka
invité na ngazawana Ismaël artiste comédien oyo asala comme ça na kitoko tourner ba film congolais ale kaka vraiment na mona na problème te vraiment les le vraiment to yambele binoye mais mingi alinga koleka na bemiso te le vraiment to kangie azaki ne koleka to jouer vraiment Ismaël bonjour. Bonjour Maracuja. Boni santé. Ouais, santé ça nango bien, et ça bien angolo nzambe, nzamba ça toujours grâce et na bokasi ya ba manu bompe ya na bokasi ya ba ya viki kiala na bokasi ya banda ya maele l'Africain libre, amna batunanga. Donc ba ça la effort, on a lilaté, na capacité donc. Voilà, et na bokasi na bango, ndito travailler ensemble et tout mambo qui nango bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Travailler ensemble. Makambu, ils ont bien. Vous s'abonner massivement, vraiment, dans les Amis TV. Est-ce que vous se retrouvez, Balobi, Obo Sengango Kato Sala, et Obo Lingango Kato Kokisa, Chouana Bineza Guna, Ngate Ming na Lobabo Tunanga, Pona Kotonganda, ko étage état à terre, ma santé, état la rapeta, il y a architecte, voilà, dans les Amis TV de Makambu et les rendez-vous pe Makambu. Ismaël, Boni Moussala, Boni Bafilme. Ouais, Moussala ils ont vraiment super. Moussala ils ont bien. Nicolette Miko nous travaillé en collaboration avec Chati la Star. Donc nous avons plus bagage et pas naïwana tout travailler en collaboration. Mais rien n'empêche pas ceux qui si tu me suis sollicité nga et non ça nanga Moussala. Nga nazali na benga nga nazali na esclave à boulot. Nous avons vraiment esclave à boulot donc on nous salingi ko sollicité nga ndeka batalaka. Naza nanga wana. Mais pour le moment, nous travaillons en collaboration avec Chati la Star. Mais nous sommes libre, nous sommes disponibles pour travailler dans mon tuto lingi. Nous sommes déjà dans bagag. Nous avons vraiment plus bagag. Nous avons en tout cas plus bagag. Donc, mon ningue de pemaka, nous avons s'inspirer dans bagag. Nous avons s'inspirer dans bagag. Donc, mon tuto c'est pour là dans bagag. Donc, mon tuto c'est pour là bagag. Donc, nous avons mon tuto lingi. À travailler en collaboration, nous avons approché. En tout cas, nous avons super posé. Nous avons profité de ça. Nous avons fondé KBA, anniversaire de bébé Sabrina. Il a commis Yaya, a commis ce qu'on a 7 ans. Il a les 5. Bébé Sabrina, il a eu 40 ans. Il a commis déjà. Nous avons fondé KBA. Donc voilà. Ok, merci Ismaël. Oui, ici a fondé KBA. Merci à toi, Santiago Condé, John Grasse, grand frère, il y a plaisir, ami à Mokoto, président de Matungé Zalayo. Gros bisous, pas une autre. Très entière ça. Fais à Raja, bon, moi, si tu as Bruxelles, vous s'abonner et belé, vous avez belé, est-ce qu'il Maracuja Vandi, est-ce qu'il a Meza, fille de chance. Donc, si tu solo, moi aussi j'étais solo. Si tu ne solo pas, franchement, je retire ma signature. Ismaël. Donc, si tu solo pas, je retire ma signature. Voilà, si tu solo pas, moi aussi j'étais solo. Donc, on a retiré la signature. Voilà, on retire la signature parce que va solo la tête. On a retiré peut-être, attends-moi signe de vie, moi signe de reconnaissance. Vous êtes reconnaissant, merci, merci Maracuja, merci Maracuja, moi dédicace et ça là vraiment va bien. Maintenant on a un signe de mort. Là je retire ma signature. Signe le rôle là-bas. Si le rôle grâce à l'aise sur la congolaise, ça la race. À mon vidéo, ça dit moi signe. Voilà. Ok. Donc on est là, on boire à bango et on a retiré ça. Faut pas ça bon, on peut simbo muto akabara basenga kete voilà. C'est ça. C'est ça. Si tu solol pas, je retire ma signature même si les vies socialité, je retire. OK. OK. Nazu Maël, nga ça na tika même on a retiré la signature. Donc vous comprenez. Jean Maël vraiment. Ah oui. OK, Ismaël, pourquoi les gars na bémission té? En fait, apparemment, Ismaël n'a rien timide. N'a vraiment timide. Et ça, Moutoumora tourné y a vécu à bien. Mais n'a mon Ismaël n'a pas le film. Mais n'a solo n'a solo n'a pas tout balé. Abi oui. Ils ont rendu apparemment n'a pas tout timide. Mon domaine est au loba na kokangote. Vraiment té. Parce que même la Bible déclare mon rôle le bara trop et où me la raté na kobeta libako. Donc voilà ce qu'on a linga plus ba découvrir nga na art nanga
comprendre parce que bato nga bato bayebanga directement na sara déjà théâtre bato bayebanga na oloba na onte là eloko na photo mais campo au différencier et puis de nga za ka porter parole à mututé parce que nga bato finga nga trop hein. Ah bon? Ouais, bato finga nga trop donc ça veut dire na mona somme ta finga le ba finga ko trop bowela kanini bon ça ka nga za na discipline nga franchement nga ce qui relation na mutu simbité na ça la effort ya ko ça retire ma signature na retire signature donc na ça la effort ya ko ça le roi to yeba na raté na vie donc nga so na bongo donc nga ce qui au bana ko attaquer nga sikoyo atati essentiel ozonga na répondre l'autre carrément so na répondre na commis carrément so na répondre aussi na commis porter parole là parce que les la porter parole ya mututé na refa na te to vai na obwe otuna mambo ya vie na ngamba musala na ko moloba mon intel asala ki boyo mon intel non ngai sur bina ba no calculer batu ba adversaire na nga sur na bina no finga batu prévenir no finga ba nigérien non finga ba parce que ba les gars gratuitement futa sali ba futa mbongo te vraiment mais biso futa mbongo ça veut dire yo na to ande moko yo loué tam sur ndaka chambre salon na loué studio mais tam sur même prix ça veut dire na finga yo te pour no calculer te or eloko o bande ko ba sala ka erreur mais c'est bon ma vérité bande ko na nga bo sala ba erreur mo boye ya ko lekana ba TV ko lekana internet ya kolunga ko se critiquer entre nous tout ça ka erreur mo ya makasi atu na propagande na poser député mo question ne c'est effort ni bino ba député bo salaka pour na biso ba artiste comédien auto futa ba chaîne parce que 2006 boloba makambo na te ti 2011 bolobi te 2018 boloba te parce que effort ni o bino bo salaka bino pour na biso carrément non na monate na parlement ba lobi ke ni ne sert que ba comédien ba futa sous chaîne ba futa sous chaîne de to ça effort ni ba on ba sala ngote parce que oyo wana le to kipé nanu ke non ya ni to futa la chaîne monte ba nigérien ba sénégalais ba ivoirien ba indien ba le gratuitement to ça effort ni non yo yo raisonner yango wana ro sala yo ba diga mo intel na le ba to finga la ba insanité to finga ba maman non ngala sala ka musala oyo famille na ngeti ndangate mais sala ka ngopoza musana nga vraiment ozomona relation nga ona za nga libande za nga moko te na créer relation nga nga na mona tu msomona yo baki mutu no mo kuteni na film mo bo baki mutu no mo bo abandi osale demande ami nde basala ami a star Naomi Ndomba kamada star oki ba lobi ate si tu solo pas je retire carrément yo masana nga kalobi Naomi Ndomba nde mamango tambolaka donc ela likamba kanda mutu mo peka botu na baki Naomi na tango na baki tango mutu nga mais un temps mutumoro akeluke na Facebook ça des matunga intel nga metel ngo bon apparemment to la tete pour to binemité mais akande nga na se méfier na ça demande yamba enan ameki yamba ebo yakene abandi ko boma ya kanse ko ndinga na ma ka mumi na ngai masala nga ni ko boma za ne loko tata mobulu amela masanga ay c'était nga to ba camarade nga to abi Ismaël to ba camarade donc c'est to boma na biso pour rien parce que nga na role kana na role kana site internet te pour na ndolo bakeno au moins intel to lo banaka te intel maman na yo intel la ken boy non là carrément na commis porter parole na ye parce que prévention ndo finga mutu mo house kanga yutala na tindi do carrément commis porte ba baraté soko le pour na ko humilier mutu oui et to commis porter parole na ye vomena loba vomer ce que les personnes na ko porter parole à mutu na vai na saba musana ngai na saba théâtre na ngana saba na ngai système abwaki skaka na kwena ye yo pe na kwena yo ezaka ke Mutalobi moi je m'en fous, moi je fais mon métier. Il est pas au salaire, bref, tout ce qui wana. Comment est-ce que Mikolo va bon luka ya Viki Kiala. Azaka na Facebook te bande nanga butu romi tungi sama. Ya Viki Kiala partenaire officiel nanga, papa nanga, grand frère nanga, yaya nanga. Aza na Facebook te. Ti bo sa ba demande beaucoup nanga nanga. Ara na Facebook te. Zomona non ça veut dire bazaka système ya luka otobola muninga. Après zo to muningo junini. Yanga linga vome na sali mamnanga na sali maboke nanga na sali ba théâtre nanga c'est tout yo sala bunda finga na yonga OK Ismaël olobi finga na yo basala ndenge balingi ata Yesu kutu Ismaël ata mwana nzambe za kote ya liloba saki ba miracle atomboka kapi akuta bato bazoteka liboso église apanza bato abeta apanza Sko yo na nyonso nde bazo finga bazo lobo vandika quelque part moi peut-être que bakoza na raison na bango c'est que polinga basa baninga ya oso ba fingo bika tena vanda kaka niebwe so na mege ko moi ba réaction pe faut ça c'est la moni pour moi lo mozalaka o ba doit comprendre raté eza de ezalaka adage moi lobby c'est lui qui s'esquisse s'acquise et le moi lobby c'est lui qui se défend
ayebi cause ya salaka tu vois moni ba jeune na bango basala ngo bango na bango ngasi fi mo afinga bo excusez nga na terme Ismaël na 12h40 bola maman na oh azaka comédien ayoka on dirait ba fungulu na mutumbali boso mo sa finga nga oh natali ka ngabi to sa loka to yeba na te na vie bref na problème na problème na yebi na ngaite pour na yebi susté ça fait longtemps les sud ba ine des mitons na yebi na ngai suité ngaza ka bongo nga do yo bungisa répétant ne bungisa ka bato ba finga o ka ndengo na ozongi sipeta mta finga pe ka mama no bongo non au moins pour mes amis mara kuja to sala to kende na bilo musu aka ezaka to pesa bilo musu valeur te mon ce qui mutu ne saka bien te so finga do ba carrément que ma kuja to bien finga mutu ne saka bien te vous comprendre mais ngai ceux qui ont répondu babi ah papa na yopé mutu raisonnera bien vraiment vous comprenez pas donc qui na batu mutu babi ah na yopé so babi na yopé ça veut dire personne na kiti et puis dédé neto raboé to zaka ba ambassadeur ba famille na biso moni éducation autozoa na bo mwana dès le bas âge ndé baba na français et na joti na kimokolo monta onja mutu o se loro mo boye se pesa batu te babi oh donc c'est yé pena azaka éduqué na bo mwana na c'est que famille na zo ka tenter vous comprenez biso to zaba na auto za bien éduqué déjà to ko déjà éducation en famille pinga na mukongo ba kongo ba awata ba soni là ba ba mukongo za lo sa ma ba seki mais à éviter aucun libérer la vie na ye quand on que no sa ma belo ba oya non non parce que biso to za bon ngas net nga personnellement na nga bon o no finga nga ya na ko répondre te na no seka ko seka na nga wana seka wana za na ko binde ko éviter libérer la vie na nga vous comprenez donc nga à bas la polémique nga sala ka boulot na nga so muto lingi prouver nga de quoi au joueur makasi nga pela prouver de quoi au joueur makasi plein talami c'est tout que ya roleka de nous finga na boye échange de paroles question réponse là na sala ngote ya mo na inviter na nga be émission pour ba question ba bongo donc ki maka ba fingo ya mama na ah na o balanda ke ba beta okuna na matanga ya nani ah non il va susté tendresse alanda ka beta oti ah wana mo samasa nanga ah bubuma moto wana mo samasa ah comprendre OK c'est tendresse ka bondo na pesi mbote peso zali wana mo samasa po tendresse pena sinya ka alanda beta pena kamwa tendresse bunda mo mobali esala nga biete nga bon zali nango ba ya yoka mususu azwa peton tunate azwa tunate mba mo réagir mais ils ont aussi les cas la Bible dit si quelqu'un est à Christ il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Dans la Bible, on a très capital. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Donc, quant à moi, oh, c'est les cas. Olympia, nous avons ça, Jerry Kobetok, sur notre boumé. Ah, besoin de master. Pourquoi pas nous avons béton, on a l'équipe na moi. Non, je sais pas. Mais, on a une famille, ils ont un boulot, ils ont un chemin. Nature est divisée par chemin quoi donc voilà. OK, merci aux abima mutabuma wa moto boya na yo. Merci balbini par ailleurs kana les amis TV de bokozo ba émission boye vraiment si tu ne solol pas je retire ma signature. Na petenir surtout soit na té parce que ba signe de vieux aux alaté. OK, Ismaël lelo tomoni ANTPC et bino bozaki na ANCC. C'est ça? Biso dans la ANCC. ANCC. Au président na biso Herman Kasongo, na que président il y a les 6. Notre président Herman Kasongo Molimo a salarié azu ya kala mingi teta la. Pour biso to abana na même question ba âge a massa ba mubé. OK. Na administratif va papa na biso donc papa zoya bientôt donc mamoza nango bien ANCC Izali ANCC va s'adhérer ba comédien papa masumu yango wana différence ni neza entre bino na bango parce que to moni kuna pe baninga na ndo ba jeune baza ko ba muscador bazali to moni ya modé ba masumu ba fongoli pe na mabo pourquoi bino pe boko zo te bo sangana ka bo ke bino na ANTPC so moni ANTPC et na ngo mabete mais ANTPC to be sali taba ba 24 mandats Taba 32 mandats à la carte, les mêmes bâtons, on a quand même des à la Fongoli, va changer, tout le monde va gêner le quoi, le muscador Azali. Il va changer. Ça va changer. Tant qu'on peut pas soumettre à Bokaka, candidature à vie, nous sommes à postuler. Pour une bâtire à l'élection, ça. Ce qu'a Fongoli m'a beaucoup. Ce que ça m'a été. Pas ma soumu, tant que ça lit une gosse un biseau à une session de Nord, qui m'a biseau.
Ya solo. Qui m'a biso na interma tongé hein. Oh. Est-ce que so mutu alingi ba jeune ba évoluer à cause lo quoi ne faka ya mabiso yo ki. Kalelo fongoli maboko ti. Pas ça présidente. Azaka président. Mais casco pas masu banaza la président ANTPC wana. Il y a des choses on peut pas dire parce qu'il y a internet. Non. Ozalaka na matanga ozalaka na monta matanga mondanga. Nazalaki. Ozalaka na morgue. Non non ngazaki na morgue te. C'est ce qui mutasomba ka chemise balatara mon way paie à son nom. Ezalaka président Caleb. Parce que moi ANTPC za ki wapi. Mutazoka place balelaka papa mondanga na nini na fikin obezaka nani ano sanjo amuta ANTPC te amuta pakosi koti ANTPC za kapi oyoka badi ya papa masumu na ntanga sa discours na pour na ba jeune tu étais où na boma malheureusement fa cause là internet biloko internet kufakate luka ba site ozango na matanga mondanga eza kapi basaka marche de santé mobwe to pas tout ça ba mbongo so ba $5 mais tout le monde melaka mai ya pamba mai à 500 francs et puis basaka na pas à revendre ANTPC akapi bochaka combien ba $5 par chacun $5 chacun pour l'organisation la marche bomela mai ya pamba ba mai ba 500 francs congolais ANTPC pas masuma za akapi ma chérie oh ils ont distraction ba jeune ba na ANTPC non Bagé Baba encore na ANTPC pour ani. Non, ANTPC trop le jeune, tout le monde est jeune. Mais ba ya ba aucune vision. Maman na biyo ba jeune garçon ko futa ba chaîne oh. Et l'autre débattra. ANTPC. Tout ça a fierté à Mboka. Tout le monde a drapeau à RDC. Or, photo là récompensé na bleu autour. Cause la tête au Koufi ba salé là-haut. Basale là-haut, basale au hommage. Pour que c'est un bon gouvernement, pour que c'est un bon gouvernement, n'est-ce pas le moi moqué? Et dérangez s'il vous plaît. Nga soki mutaku depuis na comme président, et un président moko encourager nga, on peut encourager nga. Et président vit de loin. Mais président vit de loin zobela. A une TP sur le bel salinine. Jusque là basale lo. Toi ba comédien patron yebi, basalinine. Na souhaité té. Mais ba ozela kufa po le appelle ça minene, ça la marque minene, mais à coup TP au nom de Jésus. Oui, à coup au nom de Jésus vraiment. Parce que bango ba ça la ligne. Est-ce que si mon aime t'as internet t'as le non, en tout cas pour na première vidéo tout ça la boy so mignon. Moi j'aime pas parler parce que la vérité, ce que les sarabato on a ligne en ngate. Oh lingate il faut que lo ba vérité faut bien. Et ton da pété des pour ba sala pour bisa on attend on a pas écouter. Et là on a lo ba oyo, ils la kaka. Président de l'ouest, muta c'est la zone émission internet. La fondamental notre émission. Et t'as comme boy, et t'as comme qui boy, et t'as mataki boy kiti boy. Bino bozo sala nini, bino ba grand na biso. Ba patron relega biso pour que na rapporte RNS bolingi. Na ANTPC wana bazana droit que le ministère a quitté non un artiste comédien congolais, c'est un grand artiste, c'est pas petit artiste né benga abiso, c'est un grand artiste vide de la zamuto saranaité yebisangai vide de la muto saranaité na mboka oyo muta yebi vide de kosi mais ba o salani so be batini basangani babi non to sangisa mutu na bi ta camarade ne moko pe ali na anolia bango menana bango nen sa yete ba bon to sala eloko boye pour to sunga mutu na biso ntuté. Alors si vous avez ANTPC Moussa, ANTPC Moussa dans mes années. Voilà donc bine bokimaki ANTPC pour na koyana ANCC parce que kuna makamna ngweza malonga te. Banda mamuza ezalaka déjà. Non. Tout clairement na bien, l'accent bureau ANCC zapi. ANTPC zapi, pardon. Ezana bureau te. Yebi sanga ce que pas mosuma mukolo yebi. C'est vrai que les gens ne pas zora que non ça archive na mikili ko yiba ni blonde trop ça pour la comédie après il n'a pas 4. Vous tu aligné. Bon na la vérité. Te pensa quoi tant on lobby ils ont na bureauté. Déjà faut ça non Sony. Faut ça la Sony ANTPC baneza ANTPC na bureauté. Ba sangana absolu réunion na bureau coupe Simba. So yeb sanga wana ka coupe Simba ya ANTPC te to ina luka ba to bengi papa to kuta so di biso so di association biso mo ba jeune artiste comédien conscient tu as besoin tous au moins les pamboli na yo tu sais les moi enveloppe moi ya bien
après so rendez-vous place à répéter to la ndie kuna to kende boye te to kuta na intermatonye to mais inter ngako dans ces bureaux avec un restaurant lien na o bon tel ko bozera na ya to ma papa ki ma kolumbule matanga mbule beta atiki grave 4 na wana to ou meli oti ba 19h30 mutu sunda ko longa grave 4 ce sont mutu a besoin ba jeune ba promouvoir entourage na président Bordeaux président Roch Bordeaux na lingaki mingi par rapport à sagesse na intelligence na mais alobaka so ya comme président il y a ANTPC tous les groupes théâtrales mike ekufa parce que so ekufi hier relais sa famille na biso ba na biso afuta so bandako oh siko akanganyo sa mike bino so ya pa na yo comment tokota ba groupe tokota kotati ba o balongwe bokoti ba balongwe bakoti ba banga ka sai c'est parce que ça ya na lumière mususu ba mono so ka tomoli mutoire to lala yango ba sala bongo. Donc voilà. Vraiment, yango basala bongo Ismaël, ni ne sala ko passi ou ni ne sala ko passi pendant ba tournage. Donc pour le moment, difficulté non premièrement, parce que na bi na domaine na biso ba comédien, ni ne sala ko passi pour moi, le ça peut se passer comment mutuntana mutunae. Donc so na bi na mutunae ndenge. Ouais, mutuntana mutunae. Ça veut dire que dans un tournage na nga na topé na casting. Mais c'est pire moi bengio négligé ngo qui est pire. Oh. Ouais. Tamsunga. Mais oui, ils ont bon déjà. Mutamtana mutunae. Eh. On m'appelle boy. Donc si dans temps à combat cité. Oui non, oh masalanga a bossara dire. Comprendre. Maintenant benga masalanga to rani na city moko tant mususu. Vous avez dit mutuna mutana mutunae. Et puis de dire ba site ka ba tournage. Biso apona ça là et loko qui parapluie ce moment faut que nous avons kanda mogoboy on sa kanda mogoboy tout ça kanda mogoboy à des fois et bébé ça habite pour moment moral au sa caméra la police il faut se justifier faut le bébé inspiration de quoi donc là on a tout nous tout bout est-ce que tu réussir répéter pour la unité soit tu comme uni la jeune artiste est comédien conscient tout le monde va vieux tout tu non va jeune surtout comme cas uni tu comme tout moko tout ce qui polémique tout ce qui est injure, tout ce qui est insulte, tout ça, tout ça, tout ça attaque des personnes. Hein? Tout ça attaque des personnes, tout ça attaque 1 million. Tout juste d'abord, 50 000 bakebo, 100 000 bakebo. Tout trouver la solution, mon bébé. Parce que le roi, tout ça, 1 million, mais tout ça éparpillé, mon bébé, tu vois qu'il y a un mot, tu parles de la sambo. Description aux alliés. Donc, tu vois que la solution, ma comme société. Attends, toi, bon, le lot, tu commences à zone, si autant tu l'as, tu vois comprometté. Ok, merci Ismaël. Tu commences vers la fin de l'émission Nabiso. Pour conclure et puis conseil Nayo, numéro de téléphone, puis la dédicace. Oui, pour nous conclure, surtout, pour nous conclure, on va un messager. L'on est le quoi messager, couper sa message. Tout c'est possible la question entre Bisso et comédien à Congo. Ni ne ça que tout l'inganaté. Oh, bah Niger, bah na là que le Kabiso, mais bah l'ingana. Puis on n'a rien. Ni ne ça que tout l'inganaté. Pourquoi m'inga abetero kara na boîte? Et y a une autre solution. Ni ne ça que tout finga na internet si vous voulez. Oui, bah le finga m'inga pour na nini. Tout ce qui est polémique qu'on a est très très important. Tout tracé droit chemin, tout ça aller droite, c'est très très important. On a conseillé dans la piscine na jeune comédien nyonso o yebi ko za Congo. A tous les comédiens en diaspora. Laura va venir dans Jani Fay. Tout lingana, tout ce qui est polémique, tout quoi avancer. Donc, ouais, qui juste conseil dans la ngwana. Na personne va monter dans la petite monter na staff kana secret na Paris. La petite kana secret. Namoni grâce à l'aise de la congolaise, mon mimo mbinga taille la parisienne. Na pesi motena, na pesi motena. Venanga Vicky Kiala, il y a Vicky Kiala, il y a Marc Di Lokumu. Là, je vous porte en cœur. Na pesi motena nda ya maé l'Africain libre. Na pesi motena na manu bon pea. Wana mutunanga na pesi motena Charlène la Darchen. Donc na pesi mbote na nda ya maé l'Africain libre na pesi mbote na bato tout balinganga. So na bossa niyo excusez venanga fondé KBA na pesi mbote na pesi mbote na Betty Lopala. Betty Lopala na pesi mbote na Guiche la Chardenne na pesi mbote na bato tout balinganga. So na bossa niyo en tout cas excusez nga na za ya bino pe boza yanga
boluka to solo nga ko solo nga na facile na kaline tous les jours pardon na pesi la bonne guérison na ma maman privée na tanga kombo na hote na pesi ba bonne guérison na ebiki si la les ça là nzamba za biso nyonso et likalango dans les calmes donc pour nous on a la ligne 24 heures sur 24 heures à moins que charger silanga donc plus 243 84 31 50 222 plus 243 84 31 50 222 na pesi mote na Dimitri Bonganya mikolo ozomata praité bana nyonso ya Gilles Thomas Moukadi na pesi ba mote parce que ba Gilles Thomas a partout dans le monde entier archevêque monsieur archevêque Nabiso il wana to pesi mote biso bana rotondo bana apôtre Gilles Thomas ya makambo ke kali biso donc merci na yo marakuja au disposer ta na yo merci pe na bato bozu temps vraiment ya kolandanga bozu temps na bino ya koyokanga vraiment ngalinga te message na ki na inaperçu donc pour clôturer Ismaël Hoffman monsieur Poutine azana rankina mutute ba frère to ba frère nanga ba sœur to ba sœur nanga donc voilà. Merci. Ok, merci Ismaël. Merci Nabalandi Nabiso. Il y a les amis TV. Nautique le plateau vraiment. Zalawana, Nautique le plateau. Merci Nabalandi Nabiso. Il y a les amis TV. Karande Bosenga Kinde et tout ça. Liliango. Ismaël Yeto Yambeli Bino. Mitune Zaki a et réponse Zaki Yaye. Ismaël a bien parlé. A expliqué Nyo Sondenge Zuleka. ANTPC, ANCC, tout. Ba polémique. Il y a l'ingane polémique. Alingalo ko lekala émission parce que soit lekika o alobay ba fingi yé a message ko fingate aza bien éduqué voilà merci ndeto kutani balasima pona ba news mususu merci à toi mon boss Papi Mokoto président Matonge merci à toi Karim Poutou et Kila ma copine privée merci à toi Liliane maman na Mathéo na Katia Wezenbeck na Belgique ma copine de tous les temps de tous les jours merci vraiment pour na billet mais au soleil Hoffman Robin Ismaël. Pardon? Robin Ismaël a tapé une seconde monte. Au sol, il y a qui Hoffman Poutine. Ah bon? C'est Robin Ismaël. Ben, tu Ismaël Ayati. Ismaël Aya? Ok, na obenga Ismaël. Ismaël, tu comprends la télé ou l'euro? Ismaël Azanin. Ismaël Azali esprit. Moko ya kapa Hoffman. Au sol, il y a Hoffman. Au sol, il y a Ismaël. Ah bon? Ce qu'il faut benga Ismaël. Ok, na obenga Ismaël a remplacé. Cher auditeur. Je vous en prie de la famille de recevoir Ismaël. Ah ok, merci. Merci à toi Liliane, maman na Mathéo Nakata Wezenbeck, ma copine privée. Merci pour na ba nyosuzu sala wana babi to bomba omo mpandi parce que marakuja un mois en Belgique et puis na ozonga. Makambu vraiment nulle part ailleurs. Kaka na les amis TV, Liliane, maman na Mathéo vraiment elle vraiment elle solole pourquoi on a retiré signature na mutu aboye Pierrot Malanda mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles Vanette Bindanda Landu Dadi Manaka yangande ko jusque là tu solole plus je vais retirer ma signature. Ah bon. Mais là on est sérieux. À la prochaine et téléspectateurs et Balandi Nabiso et les amis TV voici Ismaël. Oui binena aboué na mai. Mais il n'a qu'à voir un éléphant. Dans une école là-bas, dès la fin de l'année, moi, en union Sobabi, à ça là, récitation familiale par rapport à la domicile de l'emploi de la famille. Bengi, moi, dans les bossos. Vicky qui est là, passe au tableau, aux parents des gens, tu fais la famille. Moi, on a Vicky à Mati, à lobby bien. D'habitude, ma boucle. Ben, moi, l'Afrique libre, tu passes au devant, tu t'exprimes par rapport à l'emploi de la domicile, de la responsabilité de la courtoisie. Là, c'est les Français, de la Belge, de la famille, de la clandestine, de la palais du peuple, de la palais Congrès de Brazzaville, de la Huillerie. C'est en 24 par rapport à soi. Mais tu as menti à Betty. Là, c'est mon fils. J'ai l'honneur de la recevoir. Petit Nangamon, le corbeil et le renard. Tant que moi, ma petit bambon.
Parents boza boyo ka mwana ngai. Il est intelligent, mais la courtoisie, mais la prend. Mon amatika bon on va ko. Ngabia. Dommage intérêt, c'est ma fille qui prend de la soie. Mon abandika. Ndeka soumenia. À cause de liba petit. Oh, après on va gagner. C'était les parents de Lukeni. Dommage, ma fille m'a soutenu de haut, de prendre sur le soir. Merci. makambo ya boto mona kangoka na meeting ya president makambo ya boto mona kangoka na meeting ya ministre makambo ya boto mona kangoka na meeting ya député mais boto est-ce que y komelinga wapi ne les amis deux micros à la fois hein ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo ba divertissement ya solo batu nyosho oyo koseka sila bino batu nyosho bambuma ya koseka ekoma ekoma kolo balobi nil par ailleurs kaka awa na les amis TV nde makambo hein les amis TV nde makambo bolukanga kuna te bolukanga pe mupanjo te bolukanga pe likolo te ni kutu na se parce que na famille na kati ya les amis TV balobi bino nyoso bo s'abonner ko s'abonner ça ngoya ofele soko beti kaka les amis TV tanga ko bimisa yo na les amis ba image ya les amis o bweki kaka mise na yo mupanzi okomona esika moko ba komana rouge s'abonner eza nango ya ofele ozwi kaka musapi na yo musapi yo selaka makambo epele wana musapi yo kocho na lisu pona ko longola bipoti musapi yo oyebaka na ko sali kambo yo yebeli ofinika na rouge wana tui eko bimisela yo ngonga soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te soko za muta mission okoyeba ko bosa na ngonga te ekibisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wana c'est-à-dire okomela yo ok c'est que okomi et na les amis wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons ceux qui s'abonnent na ko singile pa nzambe a s'abonner pe vino na buko ya bokonji ya lola mais ceux qui s'abonnent te nzambe na ko singile yo ato ko tele lola 10 jours de lifelo oyoka moto ndenge tumbaka moto shuka tumbene de boko yoka ndenge shwaka shuka tumba yo na kati nchoto mubimba oyoka soma nyonso na po o s'abonner ki te na kati les amis TV ni par ailleurs ici les amis TV I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, Papi. I love you, Mokoto. I love you, Papi. Les amis TV. Bon s'abonner.